Réflexion, réflexion. Fabrice Ernefe, avocat nanga, esangi moko kokokokokoli. Double CD Fantomas, Emayo. Bonjour, bande konabiso ya réflexion. Place bozali bino nyonso. Naza na mutunu moko nalingi kotuna bande kwa réflexion. Pourquoi basi ebele bawelilaka mbongo ya bana? Eti lelo na comprendra te. Ba couple ebele zoko beba bazoko bundela mbongo ya bana. Sikoyo na mutuna ezali. Est-ce que bana yango ezaka mwasi mutabotaka bango ou bien tobotaka bango papa na mama? Tobotaka bana bato mibale metanga ekomaka ya mbongo ekomaka mutu moko. Mais ata pe mama liye kaka mbongo yango. Mais papa kaka mutasombaka susu biloko ya bana yango. Bilamba ezaka kaka papa. Oh mwana aza na besoin keche ekozala kaka papa. Siko yango na balinga na comprendre. Est-ce mbongo yango basalaki yango kaka mpona mama ou bien ezali mbongo ya couple ya ndako? Monsieur le monsieur réflexion, nous avons besoin de kumo apa mabatu nous sommes basala ba contribution na kati na réflexion, masia ba samaire po ezaka toujours pour na motelo sa ba samboyebi. Alors motuna ezaki boye. Oyo na mori ko kotuna na kati na samedi, pour na mokolobi samedi. Soki mwasi azan na mabele mabale na mobali mais mwasi ona bafani ndako mona mobali azoko kotonga mwasi azoko kotonga mabele la ete belo terre ya sombaki te mobali azui terre wana atongi tanga asili kotonga terre mwasi abisite lokasi otongi déjà ndako na terre na ngai tokele kofana na biso na terre wana tokofana na ndako wana. Mwasi na mbali bakamati biloko na bango bake kofanda na ndaku lesika ya tere ya mwasi. Siko kofanda baboti pe. Siko bokabone koti. Siko ndenge bakaboni bongo. Mende akozwa ndaku nana kozwa tere. Motule zaki yango wana. Nana kotika na ndaku nana kotika na tere. Ba osala ndenge nini? Pour interrogation. Yango tosengaki ete bato na biso ya mayele o mulimo na nzambe ekamba bango bapesa biso réponse soki na ka oyo écoutez na tokosala ndenge nini mwasi mutu akotikala na lupango na ndako ube bakoluka bateka mpe bakosala ndenge nini yango eza pena mutuna na biso eza yango wana yango namonaki na tuna papa lumière kopesa réponse ya motuna oyo ye mokomba lelo. Amen. Merci en tout cas esika bandeko nyonso bakutami. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.